Nana matière à sarani son faut sérieusement assimile les abakou. Oui. Banda ba prédotaillé tilelo. Abotaka. Aya bana na mobali yana te. Bana wana baza mobali ya musicien te. Pena obimisa pe oui, na bimisele ba vérité ya bana oya bota mwana tata na yazo bambela ba papa moko. Donc papa ya bana na ye. Akangi na camarade na kati ya bureau. Bureau ni. Bureau ya masa ya camarade mobali na ye. Chuku na kati ya bigondo babenga na Sarah bana wana ndi bana ya garçon en question. Est-ce que les garçons qui sont musiciens Sarah déjà botina ye abotina no bana kalkini ba ko sala za lesbienne kalkini ba ko sala akende le tasina maboko nani abotina ndako lesbienne amimi mwana na ketanga akende na ndako lesbienne siko lelo mobali na ye wana o mobali ya Sarah o Sarah abomi carrière à le garçon en question azwa garçon wana akomisa ye mwana bitinda kenda kozula ye bana na ndako na classe azwa garçon akomisa mwana bitinda asukola ke ba kaleson na ye garçon ko boya ye bisanga sikoyo mais les garçons ils l'ont fouté si la modèle ya bato ebele si la obato ba mono si la modèle ya bato ebele atali lo bobo ya été mais ba œuvre si la euroloba si la tambola na pechanga si la tambola na pechanga ba bois ka pechanga partout atourna na ba film na pechanga wana ba benga si avance papa mais aujourd'hui pourquoi les gens ne supportent pas succès à cela le panier circule pour tout le monde mais oui au moins ceux qui gouillent montre nzamba lo nzamba kwa roulage soki nzamba fungoli koto yo akangi koto yo atayo moto mokilo matio kiti okotika la chambe kolonga loboko avance omoni bénédiction sila elo bato ba comprendre te au fur et à mesure bondi mateke sila moto a gagné bino bo ba ke bo pousser le pambola sila musika avance Op multiservice ezali agence oyo memeli bino elikia to pe espoir na domaine etali voyage pe impression toyebi que l'agence de voyage ezali mingi na kati ya ville ya Kinshasa kasi Op multiservice ezali désormais partenaire ya MK Yokani télévision ayeli bino makambo ya sika to pe biloko ya sika nayebi ke lelo na Congo bameli bato bambongo baleli na bandenge ebele oyo napesaki mbongo na ngai kutu d'ailleurs depuis motango numéro l'écran ezali na agence oyo ezali sûr pona ba voyage na bino pona voyage pona tourisme pona visa de travail pona visa d'études tokotinda mwana na wana esika ya kitoko oyo koyeba ko regretter ata mokolo moko te pona visa d'études ya États-Unis vous avez la possibilité kopesa yo na Canada pe na Europe mobimba yo ye kaka oyebisi biso ke olingi kotanga nini wapi oyebi biso ba document tokosenga yo topesi yo visa na yo na en bonne et due forme kitoko pe malamu mingi donc komitungisa te mama lala na kimia tango pesi mbongo na yo na bateau ya sérieux zwa ya solo kuse na yo pe lala pongi na yo ya ba bébé parce que résultat ezali ya malamu ezali kopesa ma possibilité na Op multi service ezali toujours pour na visa de travail na bamboka lokola Allemagne, Israël, Canada et puis États-Unis pour na on ezali na besoin mais pour na tourisme to komema yo esika nyonso lingi pe po yeba ko komisa yo kozala na yo elongo yeba koyeba kozala dessus te na Op ba surprise ya kitoko ezali soko oyinde to kobetela yo ya solo lisolo yango ndenge ni koyeba kosalama talaka ndenga na lati ozinga bien vous comprendre on est allé car moi ben parce que au fur et à mesure au monde a rappeler côté les maya pembeni il y a agence oyo et il y a chaîne nabino et yokani télévision bokozala jamais dessus voyez ba que na capacité ya faire sa bino ba impression na ba fiche nabino ya ba format A4 na A3 chozali pe na ba bâche chozali ko sala ba banderole ezali wana ba casquette de bomoninga na yibikola ta sikoyo ba t-shirt ezali ba carte de visite ezali ba mikondi ya mboka ba autorité yo nyonso na entreprise na yo ezali koyeba ko fleurir to pezali bien assis to pesa yo ba conception kitoko ya ba carte pona ba oba kolinga ba yeba ya solo ko benga biso bo mitungisa te numéro yango nazali ko pesa bino ezali plus 243 81 19 28 891 na bandele plus 243 81 19 28 891 esika wapi soko bengi kozwa biso tokoyeba kopesa ba service nyonso ezali nango besoin mpona voyage to pe mpona impression ezali kosenga ngai ya adresse na yebisi bino adresse na biso ezali na avenue Tabora numéro 52 na Kintambo magasin na croisement Kasavubu et Tabora na quartier Salongo référence boyebi bureau ya Sonas ezala na Kitambo juste en face ya Camp Loano esika bezali pembeni ya mosquée ya ba musulmans ezali wana mosika te na Camp Babylone donc soko komi wana otuni adresse ya agence oyo ya kitoko pe ya Elikia ezali Op multi service donc biso na Op multi service Elikia ezali kaka mwana nzambe komisa Elikia te yaka pona voyage na yo ezali kozela yo.
Bande que yo kani télévision na pesi bino mbote merci énorme na linga tango bozalaka parce que tango bozalaka ça la nga sengo boya kana force na énergie ou permettre à ce que to communiquer ba énergie positive et ça la nga bien énergie positive plutôt pour ça la nga bien ça la nga ba bien ba vrai bien et le ba bande ko nga yanga mbuya braza pour kala mingi te na okende kuna yango na yekola da chilari ha bo bonga mato kitela bino na braza bo bonga da liste pour te tourner na bino et puis tozoki kishasa ka ndenge zalaka ndenge nde to kosalela ngo pour musala ezo senga bongo kote kuna bengi biso to kosala yango bien. Merci énorme na ba abonnement na bino bozali ko tuta bozali ko beteke zongi vraiment baba kukitala maboko na bino toujours likolo bino nyonso boya to sengi bino nyonso boya na bino pe baba kukite boya ka pofu boya ka info pour na yebi ke so mbo finga po bino mesama finga so mbo finga po boya ko yoka ka info après boke ko finga bien pour ça la biso vrai bien kaka ndenge te lobaka na Brazzaville veut dire lelo na na bino ensemble na tonton Zou o bino moko bobenga tonton Zou faut bien ngo moi bongo ça la moi bien na pesi mbote bon to mani makambo to pantine tekemba la moko tonton Zou na pesi mbote. Oui bonjour bonsoir na ba bonne na biso surtout ba mourir à théâtre ba mourir à théâtre partout bozali vraiment na pesi bino mbote na pesi mbote na ngana armée céleste les anges adorables les abakouk na pesi bino mbote partout bozali les abakouk na lela bino ya mabe les abakouk bomumela na ngwende na bino na surtout bozo sala pona biso merci na ba obalinga biso merci pe na ba obalinga biso c'est bien moi votre humble serviteur autrement dit Zouma Tumba le défendeur ya ba maman ayaya Baxia Zisu fort de ceux de la presse maloba o dérangeara bato ezaka mingi kayanga mais vérité za quoi nini qui s'écoute hypothèse au pola et yaka pona ko traiter merci beaucoup na ba o pesanga confiance merci à tous les abakouk merci à Mam Cécile Pomba ya scène ma grande sœur chérie na pression moto depuis quelque part babi tourbillon de Kamakambu tourbillon de Makambu œuvre tourbillon de Makambu si la Mam ça zoaka c'est la ngo api on a un problème à quelle révélation oh à quel coup blocage mais ce sont des histoires qui se passent dans la société hein donc l'artiste est inspirant par rapport à Makambo na la société la nature aussi est quoi enseigner par rapport à aux artistes ou vraiment aux artistes solo si la bisalo s'inspirant mingi par rapport à avant aux hommes tout ça là qui ba bloquer belé si la bisalo s'inspire par rapport à avant aux hommes tant aussi la vente de tourbillon, je dois écrire une film tourbillon. Sauf que le titre est la bisalo et le titre moko inspiré par la prière. Vous comprenez? Ça dit même ça sangana bakouk, bakoti mabondeli et baluki titre moko ya sika o sani erobima. Ce qu'on remarque bien, le titre non surtout ya même si la tant webimaka et ça la cas problème. To bois kaki jida to boyi. Au moins qui makambo jida au sala to yesus na tourbillon tant to beti extrait ya pamba ya tourbillon ba komi ko benga na bato na ba pa na bango na yebisi vous comprendre extrait ya pamba ya tourbillon première écoute kota des kota déjà na ne quotidien ti lobi na bute kota ina kana mingi te kota déjà ouais ça déjà on est déjà extrême te sali nzunzi bon to sina mams pe misana moi mo qui ko lancer na ce côté ti ka extrait ça tout extrait ya film les autres talma ko kana ba film extrait ya film tourbillon so tama bande ko nga beaucoup consommer beaucoup na SB bo s'abonner massivement beaucoup consommer film on a tourbillon je vous dis franchement l'artiste a fait bien son travail si la bisalo problème mes amis bato ba comprendre et là on a na otika ko loba yango te ke si la bisalo aza icône ya République démocratique du Congo si la bisalo boti bani belé so beaucoup mona le oui na tangela yo bana base belé yo ceux qui beaucoup mona ba coquette ça ceux qui beaucoup mona ba Barcelone ceux qui beaucoup mona ba mimika bongo ceux qui beaucoup mona ba ndeko belé baza fouille ba descendance ya si la bisalo na kinzunzu wana si la style de jeu ya si la style de jeu assis là, tu vois directement Maman Mindondo. Ok. Si on t'a dit Maman Mindondo, tu vois directement que oui, chaque mois, ça dit exactement. Vous comprenez? Ça dit alignements. Les autres, les autres, vidéo où tu as malgré que finga mon way ya badou. Malgré que finga Maman Mindondo que son homme repose en paix. Bon mon vidéo moi circulé à on a quatre page au Maman Mindondo lobby na niveau na ngai. Na génération na adversaire azate. Mais son atali pembeni boy. Na mona si la bisalo point barre allo bien vérité point barre sona zum sabato loko tant mami nona bandaki aloba ki loko na SB salama été c'est ça
tant ma mindono le baki makambo abana monelo ko bato ba mona mindono sala makambo wana sila wana bato ba benga sila mukala ya peshanga vraiment ouais mais là que ça tonton sous pardon c'est fort c'est fort tant ma mindono le bien loko wana sila asano na makolo ya na groupe Simba na makolo ya Elombe exact siko tango vidéo oyo ko bima lelo c'est ça là stopper na place wana obi que Joseph tango olota bandoto azakana na ndako na bango tango nzamba zo biseko ko sala grand que yo ko sala boy que yo mutu na moni nzete no etelemi ya baninga elali azakana na ndaka ba parents na donc ti mindondo azali ko mona sila abana mona sila alobi mindondo azaki prophétesse au monde nzamba ko zoyo pesinga lolendo ko matsa likolo loba oui nzamba ko etiser pona yo mazu esprit na maloba ya yemo atina kati ozobona mutu ko mofona bi makambo mutu kinganja lobaki yango siko video wana batayesa bato ngamu na bimisi video wana atika boy faut pesa bisango sikoyo faut pesa ngamu na bimisi video wana na tikela bino na WhatsApp na tinde no video wana ngamu na bimisi ezaki ST émission ya chaîne mo boy OK tant na foni ngabi na beti mindondo contre sila et bimisi nga video wana parce que tant na mando ta la vidéo eloko etikenga ka maloba wana na jina 4 on a tient on a page na tinga la bouche pouf etamboli vidéo nyonso tout on a un problème mes amis obiso tozo ibate tango mindondo zolo ba makambo yo ebele oboko tanga ba kombo awa basana makolo mama via basana makolo avance papa avance ebele boko tanga ba kombo bozo comparer bango na sila tango mama mindondo lobi eloko yo sila wana ba benga mukala peshanga avance papa mais aujourd'hui pourquoi les gens ne supportent pas succès à sila sila tambola na peshanga sila tambola na peshanga bazo boka peshanga partout atuna na ba film na peshanga sila ba film na niveau nyoso on a un problème mes amis le panier circule pour tout le monde mais oui au monde soki eguya montre nzamba kwa roulage soki nzamba fungoli koto yo akangi koto yo atayo muta mokilo matio kiti okotika la jamais kolonga lobo kwa nzamba avance au monde bénédiction sila et là tu vas comprendre au fur et à mesure bondima teke si la moto a gagné bino vous ba ke bo pousser le pambola si la musique avance les abakouk est-ce que vous êtes là on est là les abakouk beaucoup l'accent pas que oui bois puissant panzan teke yaya problème mes amis les lo ata otala remarquer mutu nyonso tout akobima pour asa la succès fois beta kaka sila exactement Gomez vidéo Gomez na uti publier sur vidéo mususu ya Gomez Gomez alobi yango boye na ye na kati ya groupe Simba mais pona zwa combo pona sala succès ibonga na jouer na sila ko jouer pembe na sila obima bato moni vidéo circuler ya Gomez maman sila modèle ya mama lewa sila modèle ya bato ebele sila o bato ba mono sila modèle ya bato ebele ata lelo bobo ya été mais ba œuvre ya sila et oloba oui lelo ezo sala passi comment c'est tout le monde qui commence à prendre c'est le coin M23 moi ça me fait mal et c'est le copain ezo ko sanga rage vous comprenez lorsque ba Niger ba sala système nini système eta ke oui ceux qui ba moni artiste na bango bien actrice mo azo pela bango nyo surtout ba soutenir mais ngola c'était qu'il faut batika misol bon ba sala c'est ce que moi j'ai fait à Sila malgré les insultes malgré koloba ya bato je ne cesserai pas venir battre le banana que si la sombanga mais ça ça mukala et dérangera te tomber ba ko za mukala toi qui n'est bien toi qui ne point par point babi si la sombanga soki si la sombanga mais bon on a ba film bela SB fona zalat obi combien des acteurs combien des actrices au bazo jouer na SB on a sorti commander bango pa mams n'est-ce pas benga mams obi bien si les amis so tombo di ka téléphone au bengié ah mami on est bien na boy o ya solo ya ko jouer comme SB est si la té SB est si la té SB est artiste seigneur surtout ba ya cinéaste ya Afrique mobimba OK si la seule chaîne on a pour na yete so pour na yé mais bon nga fanda ngo yemoko mais tant si la na besoin ko travailler na batunyo surtout prévenir et pas si la artère na azate ezalo jouer na Y ezalo jouer na Songolo ezalo jouer wapi Jimmy azali na famille botati mais Jimmy azo jouer na SB na Tobion notre force ya wana mon trop force c'est là parce que problème est nini so ki mama le ozo mona ke oui il faut comparer na bateau akanga bateau mama le wakanga bateau mama le wa a signé contrat
abimisa siko ba contrat ko kanga ba artiste. Ah. OK. Abimisa contrat ko kanga ba artiste là ça serait bien. Mutu moko ya na Top Vision ezaki papa na biso top nani mutu ya na contrat za Top Vision. Papa Chitengisana mutu azwaka ba comédie bazalaka penza ya ye. Na pas Chitengisana na ko sala. Mutazata. Alors siko si la biso la sala pourquoi? Si la biso la reconnaître valeur ya caché. Ya théâtre comment qui ali Kelemba. Likilimba ça veut dire quoi? Expliquez nous. Likilimba, moi na komi film na yo. Oyo mu komi film na na jouer pesa na $10. Tant yo peut jouer pendant na pesa peka $10 wana. Ah, bon. Théâtre comment ya Likilimba, mais lelo si la ko ici yango. Et si là. Si la pesa mutu mbongo na enveloppe. Ofungoli penza boyaya. Oseki. Ah. Ndeko ngai. Yo moko tali mutu ki ne mimi pamba te. Sanga tabino moko. Et puis loko na sepe na tourbillon, batu bayebi na nuté, Melina na kata tourbillon. Voix na ye kaka pona bi mama nanga. Voilà mama nanga bi mutaye ko lisanga théâtre za Melina. Na pesi ombote na ainsi va la vie. D'ailleurs batu batala ki ngai déjà na Maboke TV na babilo musu batali tali na biso botika na kola lisusu nazo kola. Le cinéma le cinéma. Na ki da mungongo na ende ba so l'échange na silanga bien. Na reconnaître na reconnaître rock. Tsumbu. Azongi wana azalaka pe na makula mama via. D'ailleurs émission ezokota déjà. Rock acteur ya mama via. Après séparation ya mama via shit libre. A joué pe na clan na bango. Na bimate mais le rock oyo. Na extrait ya Pamba. Rock na marché. Na zonga na le loko kimokala. Et dérange ka ote tomba babi ngako mukala. Oui, pour mes ça me dérange pas pourquoi pas c'est Sarah. Sarah journaliste wa musu ya mwendo ya salito. Sarah mutolba na ngabongo ke wi ngana mukala. Wana ngana na Lubumbashi na maman Olive. Na pesi fondation On Welcome ma bata maman Olive Lembe Kabila. Je vous salue depuis quelque part. Tant que na Lubumbashi na mère. Exact. Awa Sarah tikala zo betanga ngai mukala. Sikoto ke non normalité. Sarah azwaki musicien mobali na ye. Musicien pas héritier Watanabe. Mobali na zano mukolo ya héritier. Mobali ya Sarah za mukolo ya héritier. Mobali ya Sarah abandai ko yemba pas héritier. Un grand musicien pembeni ya héritier Watanabe. Garçon abandai ko yemba bien. Batu bazana besoin bayoka garçon na mungongo tango longo pa wera ye pas héritier. Mais siko lelo Sarah azake pa wera mobali na ye. Siko lelo mobali na ye wana o mobali ya Sarah oyo Sarah abomi carrière à le garçon en question. Azwa garçon wana akomisa ye mwana bitinda kinda kozula ye bana na ndako na classe. Azun garçon akomisa mwana bitinda asukola ke ba kaleson na ye. Garçon ko boya te. Ye bisanga sikoyo. Mais les garçons ils l'ont fouté. Envoûté. Ça avant na linga na les garçons question musicien héritier Watanabe wana. Abandon vivre na misa ferret. Nani? Basale ba chuku na kata ba mitoka. C'est trop fort, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Sarah basale ba chuku c'est Sarah tango zo avant di peut-être ba fini zuma mukala et likolo na ngwa bi baba ku ba sa ba femme insensée. Surtout que des Bible souligné et souligné bien, c'est lui qui trouve une bonne femme. Bible c'est lui qui trouve une femme. C'est une bonne femme. Bible c'est lui qui trouve une bonne femme. Est-ce que Sarah a une bonne femme? Ce qui vraiment Sarah a une bonne femme, c'est que mobile na yebonga ke musika. Mobile ne banaka boy na héritier. Nzembo ni lancé sur le marché. Compte 40. Ezo kana wapi? Et beti wapi? Même belle famille na ye, belle famille ya garçon en question. Ba c'est pas na nzembo ngote. Ce que tozo c'est nyoso ezanini, eza Karine Mokonzi mutabebi sa Sarah Muto. Na ndengeni. Car ye Sarah aboya mo na Karine Mokonzi abotakati. Aboti te mwana jouer pour mwana moninga botami. Yo kasi akiwa tasuki ka wana Karine Mokonzi prédote. Ba prédote ya suki ka wana Karine Mokonzi babali. Ba suki ka na coutume Karine Mokonzi religieux. Ba suki na te yena mobali papa nani comment mobali Karine Mokonzi evi ki cool ba fani parler moko. Siko ye Sarah. Tokende siko epa na ye Sarah. Banda ba prédote ye ti lelo. Abotaka mais azada na bana. Aya bana na mobali yana te. Bana wana baza mobali ya musicien te. Baza mobali oyo babando vivre ne o babengana ke na ndako libala tango bakangi Sarah na bureau chuku na camarade de mobile na papa bana na ye. Oh, sérieux ça. Nana matière à Sarah nous on frappé sérieusement. Asimbi les abakuka. Ya solo wana. Oui. Sarah babengana na libala. Ba yo kanga yo. Sarah babona j'accepte. Nansimi. Sarah babengana na libala. Tango papa ya bana na ye. Akangi na camarade na kati ya bureau. Bureau ni. Bureau ya masa ya camarade de mobile na ye. Chuku na kati ya bigondo babengana Sarah bana wana nde bana garçon en question. Est-ce que les garçons qui sont musiciens Sarah déjà botina ye? Abotine no bana. Ba sa ba calcul lem so baninga ba kendi ko. Kalkini ba ko sala za lesbienne, kalkini ba ko sala. Akende beta sina maboko nani?
Auti na ndako lesbienne. Abimi mwana na ketanga. Akenda na ndako lesbienne. Tikolo babu quoi. Tikolo babu. Na osenga ba matière à Sarah za belé. Hôtel Hilton yo. Ya wapi? Hôtel Hilton ya studio. Ils ont une chambre ya lesbienne wana ndia osela ba émission. Makambo yo. Sarah kangisa ke. Yenani Fachi. Akangisa nani? Akangisa Zuma. Akangisa. Amekana no. Zuma. Sarah mekana no. Ngana Sarah ngana pousse ke parka mekana no. Akukanga te? Botan oyo décortiquer vina. Azelo côté asimegi ngaiti. Asimenga ngana mobende na samukala. Polo binga tuna film de Londres. Parce que moi lobby na tuna film de Londres là que ça sous film de Londres lelo. Parce que mobali na ye kakande. Ba ngana mobende na samukala. Pour hier azo mobali comme ça chauffeur. Moi mobali ça na œuvre. Moi ni garçon na mukolo bima na mulangi ya Sarah aloba makambo ibele na TV. Yo lelo confirmer biso que Diego na kata mulangi. Sarah azobima na producteur moi zo faire voiture ba na Turquie na Turquie wat. Hein? Producteur moi zo faire voiture ba na Turquie aza mobali Sarah. Sarah na beta lisona majabu. Majabu atana ni pa na yo. Oui ba adopter ba adopter bango ba de. Na obimisa ba vérité a continuer ka ko toucher sila. Est-ce na bien ba tie pesa sila ba tie Sarah awa. Est-ce Sarah ça de niveau sila. Sila za mona bonne vie Sarah uti na famille tindika chakal. Yaki bakota na ndako eteko. Ateka soki nini soki makala soki nani? Nani? De baolo. Na ateka bepis. Soki mama asila soki nani? Na bien. Obi batom obi mamoli vilemba uti wapi? Na beta no liso mamoli vilemba uti c'est une grande femme commerçante uti na madesu. Wana yebi na madesu. Omoni ba mère ba teka ba madesu nde ba mamoli vilembe kabila. Parce que lelo azanani. Parce que bi bato ba teka be épices, épices yana combien? Tant ba ka mutu mo teka be épices. Chaque jour. Oui, bi épices yana combien na mboko? Parce que yé maman ba Sarah teka nini. À part diamba na na lotoko maman bango banda oteka. Na papa bango ba olesa yi. Ah. Est-ce que Sarah pesa de niveau? To kende pas basila. Sila na carnet. Est-ce que Sarah na carnet? Mais il y a que na ba voyage. Voyage ya wapi? Voyage qui lesbienne. Ki poto azongi ba. Poto ya wapi malabo na bien. Na Congo sila ana face muto ana facilité au somba bijoux. Colis, il y a $1,500. Pour que poto zani. Obi sila SB côté à combien pour sila? Ils s'en foutent ya poto zeloni. Pour venir bande comme bande no suma na poto bazo ya Kishasa wat. Bande no suma na poto ba ya Kishasa ba bi que oui poto ça va pas. Parce que si le que nous sommes na poto, si nous sommes que poto que nous sommes matos, que nous sommes matos, tu es venu na Kishasa. OK. Sarah ina ba pomade ya yeko, yesa ba tumine net. Eza ba pomade ba lesbienne ba osana poto. Oh. Son mari c'est lesbienne na obimisa comme mba na yeka garçon fi wana. Son mari à moi si. Oui. Makambo ezo kangisa ya. Maman nazo esa ke usanga ke no funda. Ondimi na opena libosa kamera Sarah kangisa. Sarah ke no funda monde na koisa, monde fallait koisa ke ndenga na koisa yi. Ake funda, azo simba nani? Azo simba nani? Il commence à blaguer avec tout le monde. Elle a la facilité à simba mutunyo surtout. Pourquoi tiki musique à na théâtre? Parce que ba comédien de ma desu na ye oyo ko ba no nyata pa pamba. Ah mais non. Ngana beta franchement nana batala nazana ba matière à Sarah. Pena obimisa parce que oui, na obimisa ba vérité ya bana oyo bota mwana tata na yazo bambela ba papa moko. Tika wana mwana mwasi kokota na ba détail wana te ko sala. Est-ce que aussi la ndemo mobale? Te soki bazo finga sila na plateau na bango na za d'accord na ngo pété. Ata mukiete. Soti ba vona na garçon na PD wana mona bango basa na plateau. Wana na pesi mbote tade. Garçon ba vona ni na plateau na PD na basa ni bango bale. Nanu natalité. Na natalité hein? OK. OK, te ngasko na tante ya otinda batelo. Na tindele londeni. Otindeli ngai. Azelo côté moko impossible. Munda kangisa bato akosaka. Neti ngaki no porter plainte. Nga beza ki no porter plainte. Azu da convocation mo komi yo sile mutafuni na ba fundi ote. Na ba fundi ote Sarah. Toi tu penses que oui, les artistes comédiens tout ça facile à manipuler, facile donc mutu moi lalika la muki e bandaka na ba prophète na bundi litsomi na ba prophète. O moni que ba prophète e bele ba osimba société ba comédien. Et comme ce que ba prophétesse o ya poto. Ya on ce qu'on en sengi ce visa. OK, la fondation Owel Kabato mamo livre le kabina na sengi visa. Et ça na provisoire. Oui, il faut na sengi visa. Il faut na kitana Londres. O moni ko kitana poto, o comprendre que oui, e bele ba tu ba finga ba comédien na poto. O changer ba changer maloba.
Mais Interpol, les gens ne peuvent pas fonder la banque par ça. Il faut qu'il te prenne, il faut fonder la banque kuna. Il faut quitter la banque kuna. Ça n'a pas dit n'importe quoi que Winga n'a pas mis dans son États-Unis. Tu peux imaginer. Mais bah, le but que maman on a fait l'erreur, maman prophétesse Adassa, il fallait normalement aller à l'oba. Et ça si la mutakanga ba chance à battre. Et malheureusement, Adassa l'erreur. Et Batunde ba le but que ça la qui erreur. Et à temps comment péchanga, et comment péchanga bien. Ça l'erreur ndeni. Au que tu as la différence. Abi que na pesa un message que péchanga, na ça na pesa un message que oui si la abota ate. Alba ki et bon, on pesa un message à péchanga comme il y a erreur ndeni. Après ça, lobby message à solo qui a ce message naïe c'est non hier moi pour dire que oui péchanga alliance à moins ça pas de moi ngaye loba dans le co kende ngaye obi ka monter nzamba pona bizata la bi tabi boele nango pena lexa temps ya pamba quoi badasa est ce dasa pena prophétesse servante de l'Éternel wapi servante de l'Éternel hein on manquait servante de l'Éternel na bien ne touchez pas mais ouais on t'a la Bible ne va pas pas jouer adasa qui na dossier ya fasha na sifa suyu à moins sifa SBT à moins sifa na SBT ton monité adasa c'est un démon ça adasa ça Satan c'est un démon ba démon o nzamba boaka ne ba dasa est-ce adasa ça prophétesse message ni o adasa PCDG kokisani ya Suzy Yanine Nzamba apesa un message c'était pour message en ekokisama apesa un message pour interpeller ba peuple na ye est-ce que il y a pesa un message à Suzy aba ina monnaie liwa Suzy est-ce que Suzy nda kofinda adresse mais secret et on a des prophètes malam ya malheur c'est ko yebi sanga adresse c'est un démon et ça batu bon des abonnés chaîne adresse c'est un démon ba ça ba miracle azo sel miracle ni adresse sel miracle ni adresse sala boti bana bizengi na ndako na ye miracle ni adresse sali yo bibane miracle ni adresse sali mobile na yemo na kuwa de jipon 0 asara buzo bana poto mobile adresse miracle ni adresse sali ba fie belozo mona bazo finga biso ba comédien na TV awa eza bato ba yaka uluka bolingo pa biso moi so ya Canada oyo azaka ayaka uluka bolingo ki makango pa José de Londres boya azonga Canada ko mo finga ba comédien moi so ya moi soki ba commissaire tribunal moi so ba commissaire tribunal oya Canada so ya moi so le makasi na moi so na Canada soki makwakala ya ni alinga bongo ta ya yela yo pardon na bien ye makwakala ayela ka de Londres ayela ka de Londres boya abala déjà ya ni abala kala kasi na bien na abala ya ni makwakala abala nani malu pango na Canada abala mundele yo ebiti ke ya ni makwakala abala ya adasa prophétesse adasa prophétesse mon adasa a prophétesse un jour tu vas passer sans raison affaire na bino entre bino mo bapesa sur matière to fingela rabino lelo Igor 2 minutes na junior wende zo yinda ndenge yinda wana Igor 2 minutes c'est un garçon ingrat Igor 2 minutes on se que na TV pour na ko finga nani José de Londres mais Igor 2 minutes à moi mabe si la de Londres ya Igor 2 minutes a jonge pas nani et pas de Londres Igor 2 minutes doit te blâmer abandonner te blâmer de nani abandonner te blâmer de José de Londres azaki mu kala ya de Londres autant mona bilamba ya de Londres ko lo ba bongo pété ça comme mu kala de Londres na bien 2 minutes azaki mu kala ya de Londres 2 minutes azaki mu kala ya José de Londres partout José de Londres qui nous travailler bateau surtout ba yebiango ya me massacre de Londres peut venir ba ko bouder blâmer la asana il de Londres est-ce que tu as l'émission ya José de Londres est-ce que José de Londres ba ma contre Igor 2 minutes so Igor 2 minutes on a akene ko tonga pa massa na biso yo nani oya massa wa ndo jouer qui pédale qui na poto nani la duchesse te mususu comme les autres qui manga massa oya ndo jouer PD awa akena poto pardon Papi Kader ake ko tonga sko ake tonga moi si à jouer de Londres et pas Papi Kader que oui nani moi c'est Charlie Malula azarandumba. Voilà kana poto kuna toi. Ebi Igor 2 minutes ana problème à mutu. Mutu sunde. Omoni mu Congo bakata ide na 2 minutes. Ils ont dit kataki ba nerf mususu. Pour que tala makambo sala ana respect. Obi de Londres nani Igor 2 minutes mutoma kasi il faut respecter ça de Londres.
na théâtre mobimba yeye muto la tso le sayo ayi ba la tsaite ba le saite avant ndaka mais c'est un grand il y a ndima bat est-ce 2 minutes dans le kan ndima muto na singa pena ans yo zaka na mama kalunga moi 2 minutes au finga yo peut répondre asenga da pardon bien que mama kalunga boy pardon non wana a continue quand nani asa continue ko inciter mama kalunga a continue ko mabe ya mo showbiz le simbida showbiz mando zo ka boy podium ti bunga bazona sel o mona bato ko compter 1 2 3 4 masenga ki pardon avant arrière que les showbiz zango oui asengi libo papa na ya obligé qui est Kaleba obligé ka senga pardon mama kalunga boy inde pardon mais les aventures c'est hypocrisie mais ils hypocrisie pardon forcé yo gangela ki dole miliki ansa ki ndai poto gangela miliki so makalunga soka ke melelo soka miliki am et déranger kaka ansa ki na poto ki ndai okuta bat na poto ti so kalunga tonga ke poto déranger point o mona ke oui l'hypocrisie entre ya vanda na poto na yo ye ozongi nani alobaki yango alobi ye avanda na poto ye ans avanda na poto kalunga yende azozonga mais kalunga zai pe capable okenda ke bonga tika na libelati kalunga pas est capable de kenner kinene boake avant ne pelbela pour toi ça que 8 problème na bango nini au moins biso to na kishasa to zo photocop na ke poto na sali cop na zone kishasa biso da bongo na ke da poto na omi Barcelona ket bomo na kamita osonga biso ko to zo photocop biso zo ke poto teke oui na ke na fandi poto libela te on a un problème za nini eza na ba cop to salaka balingi obi to na ba cop to salaka mais oui to na ba cop to salaka bango baningi ko zo poto ndi bamuno ndi poto fin du monde comme kalunga kake ondi makati a démystifier poto yango moninga na sengi na a répondre dans 2 minutes pour 2 minutes baki obeti na bambata yana moni ndinga yebisaki isa obeti na bambata a répondre dans 2 minutes banga le msu grand frère na nan grand frère nan bango nde ba yebani baga baona bango ba grand frère baona bango etali bango mibale on a problème ça nini aujourd'hui batu ba ondima batu te yango e déranger batu tala José de Londa maestro muta kotsa ko bouder na kata théâtre za na de Londres ayana style na yimo boy abi misibani belé a imposer pestine sur les demi malgré problème à Charlie Malou les années moi c'est akabo dia na mobali ba azwa ki mana de Londres obi Charlie Malou là moi je peux dire le méchante tant ba to ba condamné de Londres mais Charlie Malou là moi ba la mana za na pire petit il y a du de Londres non je ne dis pas ça mais je vous dis pire petit moi balo au bakanga pire petit je de Londres parce que le de Londres le batté mais aujourd'hui de Londres vit mieux en vivant na ndenge na ye Charlie Malou passer à venir pourquoi papa bana nous reconnaître mais moi si aponi mimika bongo ngo pe wana na mobile ni na Canada ya moi si ya balaki alobaki moi si malamu vierge sonde na mobile ni na Canada wana za ba les on dit abato ce qui simbité na mimika bongo ce qui simbité jouer pas papa masumu sympa ça ne dérange pas ndeto na théâtre boto ka bande côté to ka ba collègue de service so na CP na moi na lingue ato publier ndo yiba ce simbité on se casse il s'est même le mumbala de bosso mumbala division de Londres siko yebsanga parce que pour qu'on soit de Londres ko la fait fardeau ma casse bongo on dit yende kaka mais non si ça va pas on casse et bela baba sina poto na baza ba na ba déception mi ba le bela poto ba choc ba na ba choc be so moni ba fie bela poto ba ko mo boyo ninga mi bal ils mi ba le bela poto ba zo bango ba chose à travailler parce que yebsanga de Londres ndesco po il faut andi makaba bêtise ya nani mon vieux avance film qui toko en tout cas tu as un casting à de Londres je te dis le film ezaki qui toko wapi taka fia na poto mais ndeko na Queen Madden vie azaki on a bien tourné chez le canal qui toko en tout cas tala de Londres foot batu ba kashanga bi affiche de Londres au comme adversaire à Sila Bisalo pour na ba cacher par Sila non foot de Londres zo penga pena jouer pe pour la moni cacher comme bien pour so cacher bongi nga pena jouer oh mais nga nazaki kuna lobit via bengi ngo sent que a peut se valeur en tant que un artiste et non que oui maman malewa aswaka bato kwa ba chose nzambe pardon to clôturer dilo basu ke zanini pona lelo le basu quand je salue tout le monde torozonga vraiment j'ai dit à tout le monde de regarder notre film Tourbillon il y a Sila Bisalo en tout cas film ya kitoko botel extrait et pesé ko likaba film extrait et pesé ko likaba film et après c'est bato balobi o Sila na œuvre té sur le marché si qu'on a bien na bien dans le bimisa sur le gars a oko ko maka film banzaka pe trophée mona mboka trophée aussi la soki ezaki ya nini
ya bilamba lataka bosomba ki trophée balobi na bia kasi tosomba ki trophée édition 2022 problème kenda tie déjà édition 2022 maman na bango maman malewa akabila baba $1000 akino somba sko trophée pour toko kanga trophée c'est que ba ministère candidat trophée sur 2022 mais na liste déjà si la troisième personne a nominé si ko yangwana déjà yangwana si bango maman malewa c'est le moment kanga na restaurant akendi alandela nanu bango alandela nanu kamba trophée pour si na zo trophée tonzu malembe tala si la maestro ba comprendre pourquoi moi je parle de cela. Vous comprenez? Adversaire, c'est la question me repose un peu c'est maman Mindondo. Maman Léo moi si vous me mettez à niveau là, à niveau là té. Ah wanga na kutu maman ne sinani, maman ne via. Asa mon elombete. Ah mon elombete. Est-ce que décor asa mon elombe? Décor on a papa ne via. Papa ne une vie de loin. On peut pas parler de ça. Ce qu'on y bisanga zuma dérange les gens pourquoi? Parce que je dis la vérité. OK. Batindi batu. Maintenant na utolo ngona mbudi na yeboyi. Na facilité bango nga bibo bandoke ko fuyenga na mbudi na musika na yeli bino siko na yolo donc ko na yolo na yeli bino siko na yolo na pesa mbaya na yolo. Moi je vais affronter même la justice de notre pays ndena bisi Sarah yosuna Sarah omoni Sarah ndenga zo simba ka ba comédien tiki ba musicien abimisa na nzembo ya yina mobali na yeba yembi eleka Karine Mokonzi na succès ndana ndimie et comité niveau ana ah mais oui na sikia bon bande ko ya yoka ni télévision to suka bobi kezaki tontozu mbanga ya danger veut dire na yebi na lobate tontozu to komi na suka moi liloba suka en tout cas je salue tout le monde c'est Zouma Tumba le défendeur ya ba maman l'artiste et comédien de la République démocratique du Congo. Je salue tout le monde bato balinganga les abakouk bois mystique ngana benga bino armée céleste bois puissant tant ba mona ba gaulois ba mona ba warrior kota biso ba comédien ba mona les abakouk bazo pa ba en charge na autotique la collègue na homo journaliste $700 ya azwanda kwa lelaki abibo pesa ngata 500 ya pa mana azwanda menga na autotique les $700 lobi wa pour to fini pour na ndi matin pour na zota 50 problème ezate les abakouk bo sunganga nanu azwata 400 comme ça ayiba puissance à voilà ben na rondima pena puissance les abakouk na pesi bino mbote partout bozali vraiment abonnez-vous. Partagez l'émission, commentez. Mon numéro de contact c'est plus de 143 89 66 160 47. Donc en tout cas vraiment je vous aime beaucoup, vraiment je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup en tout cas. Bino bato boninganga na boninganga te. En tout cas na pesi bino mbote. Zouma Tumba. Manika Oma Bakuk. À côté la bino na Mamba Gomez, c'est bien. Ah maintenant je suis fier ce que Manik de John. Ah soit qui t'en a. Malgré Abunga Kinzela, malgré Abunga Kinzela par rapport à Badio, il y a bateau influenceur qui est, mais tant qu'on va comprendre que oui, pour tout sur le Makambo, non, moi, Makambo analyse. Nous comprenons Manik de John, il faut apprendre des consciences à Makambo belé. À ça modèle à Bane belé. Les lois vont y ça là, Manik de John, il faut que oui, et le qu'on a un salaud, et ça dans le faux ou bien ça dans le faux. Vous comprenez? Tant qu'on ne frappe pas qu'il vous comprenez que oui, ne frappe pas qu'il m'a bien d'ailleurs. Mais moi je suis fier de ceux qui Manik de John a zunga Nanzela et Kolobela Gomez. Parce que ceux qui promotion à Gomez, Nazam Mouta di Bosso, c'est là qui Gomez promotion. Au moins, tu es bien sur Gomez, Nani Nana Maya Miss, les Abakou Bazong et Nabatu Bazong et Banga, Papa Zuma, Talamouan, Nanoba qui t'a poussé. Et aujourd'hui. Donc, ce Manik de John Mouta qui Gomez, coup de chapeau à lui. Coup de chapeau à lui, Gomez, Azaka, Moana Oyo, Awutina Makolo Yasila. Vous comprenez? Pour la première promotion, il y a groupe Simba. Gomez soit à Tengamaki, il faut s'en pardon. Il faut être en public. Il faut s'en pardon public. Il y a des conditions, Baba. Conditions, il y a kaka. Gomez faut s'en pardon en public et ça bien. Malgré Manik de John enfant c'est kimia, mais guerre est froide. Bah tika isko na c'est total cowboy. Soit bimi kaka. Soit meki kaka. Et le reçu. S'attendez. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Merci énormément de ce que vous faites dans cette chaîne. Vraiment, Babakouk Nale, la Karana Sepela. Vraiment, merci à vous tous. Chaque jour, on est là pour faire un bon travail et vous donner ce qu'il faut et ce qu'il y a de mieux pour vous informer. Nous sommes là. Derrière la caméra, j'avais comme caméraman celui qu'on appelle Edgar. Edgar né à Zaki ma caméra. Ouais, on met la bino montage à Kito que vous allez bon merveille. M'en on a fait simboté, na baïno sur bazala rayangai, au bas accompagné en batambola rananganzamba mon papa bola bino. Dès tokutani prochainement sur cette même chaîne avec un autre invité, tonton Zorzong et la bino ici. Na kena na betana du solo mona Manik de John au bodinga mingi. Dieu ça la rama. Baby ça ramo kibi. Les dit que ne sont pas 50, 100 000 quand on se revoit très prochainement. Bye bye.